Ika question ememi sikoyo esika oyo Interpol ekokangai parce que ye oyo azali na malédiction ya famille a commis na malédiction ya mboka tout azozwa malédiction internationale parce que Interpol ekotsai maboko pona faux visa ya mbata oyo abimisi ayoki ata sonité abimiseli biso visa ya mbata nazenga ki bomona bozwa ta ya kotala yango po bososola penza ki ezali penza visa ya mbata un fausseur. Vous comprenez que d'un terroriste et d'un criminel, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Quand quelqu'un tombe dans l'usage, faux usage de faux, c'est un criminel. Sa place, c'est en prison. En prison. Et Perrault, sa place va être en prison. Parce que maintenant, Interpol, le Kouetsaï Maboko, visa, c'est un document sensible. On ne peut pas falsifier un visa. On le fait, on le suit dans le détail. Et vous regardez le détail. Boutali caché, bataka caché sec na visa. Bango baki kotia caché avec encre. Et regardez, l'élément est bien na kat na kotika vidéo na suka na ko coller en gros mon explication. Maman Olivier yo siko ozali fier ya kofuta mbongo na moto aboye po afinga mboka. Yo bimi siko ndoki ya mwasi. Parce que ozali kofuta bato ya boye, ba criminel ya boye pour na ba finga mboka ba salir image ya mboka. Ozali fier ya kopesa mbongo na moto aboye pour na salir mboka. Ba forceur ba criminel bozali boza démasqué ba congolais ba timbeli bino yo lo bakana bato ba frappeur ba checouleur o yo sali na faux visa ya mbata ezanini eleki sekula eleki frappe moyibi ndoki na yo na mama na yo na ba o misusu boza bino so ba ndoki bozolo kamboka village oyo bazaka na ndoki ya mwasi village wana bato bakufaka bato bakufaka na nzala bato bakufaka babundaka baswanaka Congo to komi na ndoki ya mwasi mama Olivier Lembe Kabila ndoki ya mwasi azali kopesa ba criminel ba faux citoyen ba traître mbongo pour que ba salir image ya mboka. Cette fois-ci toko kena bino bongo wapi monoko otiaka ugangaka perroquet monoko esili okomisiko ko bimisa ba faux document pour nous tromper vigilance à ba congolais na ba faux visa. Cette fois-ci, on va demander à la Belgique de t'arrêter. L'Interpol doit mettre la main sur toi. Parce que tu es un fausseur. Tu es un criminel. Ceux qui ont mis ça dans le faux usage de faux, na kisasa, na poto et les